OK. Mais faire mon côté là était art na talent na nzambe na côté là. Voilà. Faire ko la kala asala qui est derrière toi maboko pa mais mama stade. Tanga na nzema papa ba Kardashian mama na sanze mo nzema mawa. Faire to betre biso jugement awa. Oki tala sima zonga moto. Bato batali sima masaini. Dazonyi batu. Nous sommes raté concert na Tanzanie pour nos bêtes. Oh maman, concert à Tanzanie. Ça suite à manque avant ta billet politique à Bolo Belango. Puis nous avons tueur de mensonges. Bolo Belango qui a teki 18 billets. Bataille combien? Billet to teki zaki à 20. Oh bah qui va monter le couteau to teki té. En novembre on a des albums légendaires. Harmonie, na dynastie. Ça des albums légendaires. Tout un empire chapeauté par un empereur. Ferregola l'EHPAD de Mouko en Tombolo. Yende mozalisi ya banyama pe dibwele mutakela ba aigle akela ba nani ye mutu msuza kota ba tu complexe ye moko za complexe na ndenge nini za complexe d'infériorité za complexe ya nini ya supériorité maza ya d'infériorité. Voilà akosa ba tu ko kami photo na ba star oza star akosa ba tu ke soko yembi fit na mutu moko boba yo ko ba américain soko rien ba yo ko na communauté congolaise. Voilà nous sommes la communauté africaine ba ça fait minimum. OK ba ça vraiment majoritaire. Voilà au faire ego la fit ni de teka été faire ego le logo teka ça la qui voix na musique na ye. OK Singador te misfere soko biloko na to lega mo déjà faire biloko na tout biloko ma yuya to moi le ba kangi biloko Ades ba ko zo souté ba betina nino ba zui Kalezaki bano streamer bango na ADS. Si ko tonga sinep ba comprendre biloko na ba kangi chotu ya mafia. OK. Moi mutazui. Azuite. Ba betina nino bazui. Rien. Ba beta kutuna art eli bazwani. Hello. Parce que loko to ba pesa bango Cristiano na Messi. Atali na foot bazwate. Oh. Yo yembina na art eli te logo zuite. Eza soni pona Congo. O yembena mpokora rien. Papa wana ko toka na ko mutute pokora. Ase logo te. Faire ko yemba bango nde bazana na album amuna bango ko leka bango tout. Bakosa biso bazana ba 50 millions de streaming mais bako ko teka artiste na bango te na 50 000 bako ko somba artiste na bango te na 50 000 ventes pour ba certifier bango na Snap. OK. Warner a certifié à disque d'or te. OK. Tant ba komi ko kende ko lela ba maison d'édition. Et pesa bango disque d'or. Et si déjà bazo monso pesa bango. Pe ba benga yango ezali certifié na snapkuta.com. Ça déjà qui moyibi. Ba démystifier ba disque d'or ya ba JB na ya ba wera na ya ba fabricants. Oh ba so pe na ba maison d'édition. Voilà. Ba wanga na yango ba pesa mais bango lelo ba betela o bango bazo pe pa monso te c'est que tu ko comprendre que la o ba sibe bazo et la free disque d'or oh kutana bango bazanga na ngokala obike na ngata mangambo ya internet bate bele ba mona ba fina biso ba sulutani eloko te oh na ba campagne moko boye net ya ta danger na internet ke ba vie jibe ba vie de la forêt bate bele ba za elote ce que batlo ko ba sankara ba za inconscient o kumisa mutu moko bo o azana emito azadi kopi o bo sanga yo zana le roi de la forêt o asala nzela bate bele ba tala e bate musu ko ba betana ba stade de marfi fallait wera loba. Donc le padre a refou la montée dans la dynastie. Nous avons baissé à fou la. Mais le padre, on va le but, Sankara le but, le padre a refou la. Le padre a refou la montée dans la dynastie. Parce que il y a déjà. Déjà, nous avons refou la bango pour baboter na talent na bango réel. OK. On a posé refou la montée dans la dynastie. Nous déjà basala ba preuve na bango oyo mokili yebi. OK. Ba yende ko cha musique à Congo poa. Mon atie botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et yena mo pepe asika, ya tobina e Congo température, et yena mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Fan soutien monde composé par Shérif Kachiko, l'image de la terre, Yann Kandwa, pourquoi pas à Sengala Césarine la Gauloise. Merci beaucoup à Jean-C depuis Canada, je te salue. Merci beaucoup à Maman Mami Etenge. Pourquoi pas à Jean-Paul Binda Mazdaki, toujours plus beau. Merci beaucoup à Guy Denise. C'est Mwamba, Gizimo, en tout cas, bon, ça vraiment Mobimba. En tout cas, merci beaucoup à le groupe FG Fan. Soutien monde, na nenge bo contribuer, bo aider pe bande ko na bino po na voyage ya Matadi et ça là kitoko na elempona ko salara toujours promotion ya l'artiste Ferregola. Je dis encore merci à Bruno Lubi Kambonga propre, Sandra Ngata Maman la Petit Bron Junior et Broly Dizamatch. Pourquoi pas à Grisha Motomètre Bebazi Beba Chafouin Omonango Moninga Ali Baba Song Moninga Kakato Mandala. Aujourd'hui, moi héritier Iboula, je reçois pour vous Bouffe le Gaulois que je l'ai dit
Bonjour Gouv les Gaulois. Bonjour mon vieux héritier Iboula. Mouyara solo. Nakoko bossa na te. Ça va tout mieux surtout au bazar au porter biso na motema. Tous les Gaulois na ba Gauloise. Ba fan club mieux surtout au Yoboaki na Oboka. Merci pour notre soutien na bino. Nous vraiment pour ça bino merci infiniment. Pour adopter kota la biso na banda kuna bino. Nous vraiment na bolingo mingi en faire bino pour te dire que otara biso ba vrai frère na bino. Merci na batu tout bazo sunga biso. To bisaki bango rendez-vous na matadi na yebike ba fan club ba kotinda. Ba fan club ba matadi ba ko zela biso. Na moni pe ba soutien monde ba fan club kotoyo. Na ko mona ba te belé ba za kotinda na ko mona côté ya maman Fanta pe a ko mobiliser pour la tinda. A ko tinda déjà. Ba ko sala déjà tout poto kende à l'aise. OK. Après si mbote na papi chomatende le boulevard bo ko tala ngai. Joli couette na peso mbote ko tala ngai joli couette. Sandi de kate mobiki simbadu de corne. Na pesi bino mbote Marie José Zoginani comme Kimi na boze belé bozo commenter na se et bo sala bien makasi. Na pesi vraiment ba tout ba la biso na pesi bino mbote. Na ko bossa na boss ko voma mboni 5 étoiles te. A ko tala biso na ko bossa na ka aimer makabis confité ya kati na ko bossa na ka Yannick Kayenga te. L'homme c'est mon cœur. Na ko bossa na Yannick Kayenga te l'homme c'est mon cœur na ya kati na ko bossa na te. Mauvais chico mabele mame. Mauvais chico mabele mame. Après si on monte na ko bossa na te ya dadang babana les patriarches. Ah go patriarche na pesi ya dadang moto na ko bossa na te ya trésor pembele. Na ko bossa na te mauvais Weston Chivundu. Weston Chivundu de Luanda à Paris, Washington. Yé or ils allaient se faire là la wolo pe palate ya yé. Si mbote na ko bossa na héritier mobile na ko bossa na mettre dali ya pour sa grande puissance te. Na ko bossa na papi kukate mon vient direct ya Paris mboka malindi mboka oyo bato ba ko envier ba kende to ko kutana bango le 7 novembre na Casino de Paris malheureusement mboka yo. Voilà, merci beaucoup. Le 7 novembre na Casino de Paris, opération Gouv les Gaulois, Silisa billet à Casino de Paris. Voilà, on va na bagola bagola. Et ça la bien bagola na moni ba télé so ba capture ba so me ba billet. Voilà. Na moni ko départ pour ça qui on a Instagram na une story et ça bien makasi. Voilà. Et ça vraiment bien, ça bien. Merci na ba ko nyo so ba billet. Presque ba billet lingi si la main. Na hebisi yo avant comment août na septembre to ya osala émission to osala sold out. Oh. Bagola ba moni soko mambo faut ba si saka mambo pour comprendre que té artiste réel, artiste o za na véridique, artiste za na vérité, artiste o za na ba potentialité. Artiste o la kosa na mokilité. Abotama na ye na tana na réel. Il faut pas que nous reyoka le 7 novembre na Casino de Paris. Donc bagola ba aussi ça ba bien na moni ba bandis ko zongere ko sombe bele merci na tous les Gaulois et Gaulois. Rendez-vous na biso ya munene au Afrique. Partout dans le monde, le 7 novembre, on a des albums légendaires. Harmonie, la dynastie. Il y a des albums légendaires. Tout un empire chapeauté par un empereur. Fait révoler les pas de Mouko en Tombolo. Yende Mozalisi, Yaba Nyamape de Bouélé. Moutakela ba aigle, Yakela ba nan yé. Moi, Jésus. Jésus de nuances. Pourquoi on a souvent bateau à libérer mon kili. C'est Jésus de nuances. Après, c'est une bateau tout bas au là. Vous les Gaulois, tous les Gaulois, tous s'abonner massivement à la plateforme streaming. C'est très important de s'abonner à la plateforme streaming. Pour tous des albums légendaires, Harmonie, na dynastie. Et ce bang ça. Bang on est pour na combo. Bang on pour na chef d'œuvre dans la carte. Pour les padres qui beaucoup font des œuvres mais payent less de chef d'œuvre. Voilà. Donc bah c'est là-bas œuvre dans la carte Harmonie na dynastie c'est la rumba trap. Ils ont la harmonie et vous appelez la dynastie. Bato bazo abonnement na ba plateforme streaming télécharger en fond dans le téléphone na yo. Le rôle WhatsApp ninga fanda ukuta na kati. Okomona ba musicien ba ko bima yele. Mais oya yo azali moko antombolo le capitaine de la musique africaine. Petit frère Gola. Okomona écouter na télécharger. OK na télécharger. OK. Tant que na télécharger et ko senga yo ba coordonner à carte master ou visa. Il y a 14 chiffres pour remplir yango. Après ko senga 3 chiffres za derrière la carte on so ko che yango. Après ba e katio $1 nzembe ko fanda côté musique fanda na galerie ya musique. OK. Tous les Gaulois au azana Kinshasa partout na tout étendue à RDC. Biso to zana Mosca. Aza en partenariat na Vodacom na Orange Money. Tous les abonnements na biso na Mosca, c'est très simple. Nous avons la transaction na retrait.
y a Orange Money to M-Pesa on t'a ba coordonné on a code secret tant que bandi ko télécharger au katayo $1 ça 2000 quelque chose au télécharger les pas de au son digital ba son réel son originaux au même na 4 ya studio ba mixer ba salim ba masteriser yango son na yango ne okozwa tous les golons ba goloto que nous augmenter nombre d'abonnés na ba page officielle ya artistes de Facebook Instagram TikTok Snapchat YouTube ya les pattes to augmenter nombre d'abonnés tu vois sinon déjà regarde moi Zongi il apparaît déjà Zongi digitalement Zonga audio Zongi na nombre de vues na nombre de ventes na sur les plateformes streaming OK to ko Zongi sa vidéo nango si fait une semaine vidéo na ça pas tout Barozongi zaka regarde mais tu as privé tu as ça na kosa OK ndenge ni tozongi songo na ba audio tozongi songo na ba nombre de vues na ba nombre de streaming so loko bo supprimer ngo faisons à 0 voilà donc zongi à 0 tozongi na ba nombre de streaming nango na ba nombre il y a 20 nango merci à tous les golots au 8 terrain d'attente na Kovo na maison Karl OK vous trouvez terrain moko d'attente to solo à l'amiable ne toke nango kitoko merci na bato ba kotala ngai kimaki kaka siko ebandi voilà kimaki kaka ebandi balobi makambo ngone ebandi balobi affaire à disque d'or na yebisaka bato bazwango à couronnement à titre posthume na ndenge nini parce que eza déjà ya bawei nga na yebisaka yo le disque d'or eza te bakosa biso baza na ba 50 millions de streaming mais bako koteka artiste na bango te na 50 millions bako kosomba artiste na bango te na 50 000 ventes pour ba certifier bango na Snap OK Warner a certifié à disque d'or te OK tant bakomi kokende kolela ba maison d'édition epesa bango disque d'or et si déjà bazo monso pesa bango pe babenga yango ezali certifié na snapkuta.com ça déjà qui moyibi ba démystifier ba disque d'or ya ba jibena ya ba wera na ba fabricants o ba sopela ba maison d'édition voilà ba wanga na yango ba besa yango te mais bango lelo ba betela o bango ba sopela pa monso tolo c'est que tu ko comprendre que o ba jibe ba zoa il a vrai disque d'or oh na ndenge nini parce que certifié te makamba certification de makambo ya to lobi na yo est-ce que faut qu'on Snap mta certifié disque d'or soko teki na bien bako pia ote inosa belbelo ko moko bato ba obeta musique na France ba liba certifié bango na Snap o ba tiki Snap na défaut ba boko certifié bango biso pe ya to créer pelo ko moko ba certifié ba disque d'or to te ba vente plateforme streaming to te ba vente physique na ba point de vente réel tout est possible voilà to na moko ya munene to na plus de millions d'habitants na Kinshasa so to zui na Congo ba millions ya ba congolais ba ali otoko somba toko teka pe ba artiste na biso valablement ba participer mbongo ba zupe ba disque donc on a certifié ya Congo mutu mutuza kota ba tu complexe ye moko za complexe na ndenge nini na complexe d'infériorité za complexe ya nini ya supériorité maza ya d'infériorité voilà akosa ba tu so kami photo na ba star oza star akosa ba tu soko yembi featuring na mutu moko boba yoko ba américain soko rien ba yoko na communauté congolaise voilà nous sommes la communauté africaine ça fait minimum ça fait vraiment majoritaire voilà au faire ego la featuring de TKT faire ego le logo TKT ça qui voit na musique na yango mona lobaki le capitaine de la rumba congolaise a même musique ya Congo au bon port voilà yango mona tolinga to même musique urbaine classe au bon port voilà yango moni le pas de temps voyer na musique urbaine classe ba robanga pour sa musique à voix yango moni le pas de beta musique pour na ba titre té beta musique pour na ba acouronnement té voilà beta musique pour sa passion voilà beta musique pour na koteka culture pe nkita ya mboka oyo pour yende makambo za ko capite de la musique africaine voilà azana ba potentialité oyo ba te belé bazana ngoté voilà dans les padres mutu oyo tous les congolais oyo bikaza patriote biso tout aux ala tout autour ya patrimoine au kombo na ye feriko voilà yango mo ina tsaki yo disque d'or ezate lukuta na bango bazaka nango kala obike na ngata mangambo ya internet bate bele ba mona ba fina biso ba sultani eloko te na ba campagne moko boye net ya danger na internet ke ba vie jibe ba vie de la forêt bate bele ba za elote siko ba tloko ba sankara ba zaka inconscient okumisa mutu moko bo o azana mito azadi kopi o bo sanga yo zana le roi de la forêt o asala nzela bate bele ba talae bate musuko ba beta na ba stade de mafi fallait wera loba so yo comment comme ça mutu o ba camarade qui mukolo o ba kutana ba ki binda na ndeni vous comprenez bon comment ça la campagne de déstabilisation pour la dynastie ko réussite et ça la réussite totale
pena ko epsa Sankara na kata dynastie muta sila zate yeba yango bien soki ba sila bino bobenga bango te ba ko participer mais ma dynastie c'est comme c'est comme au chama boulou yeti donc en fait ezali campagne ya déstabilisation pour dynastie simba te pour c'est simbi 99% dynastie c'est simbi nango 1% tikali ya ba clip na ndenge ebima OK 99% c'est si et si bato si ba yembi ça ba légende vivant ya musique congolaise voilà il fait partie na une grande histoire musique nogolaise il fait partie na une grande histoire à trois wenge OK BCBG bon chic bon genre BCBG papa Shelton bakaboni na maison mère attendez mo comme nango effet placebo OK yoki no kumisa nogolaise na TV wa mona musana voilà o kumisa vient na biso le roi de l'enfinda mo kumisa pe même c'est on a ça na maison mère voilà ba ndaku to telemeza na bato simbela ngo poto wera ko beta awa na salongo yoke na concert à massa na ya kibokolo ya beta awa na rotana mabambo debia $20 yo lingi weka ko leka ba mais debia 500 ba na loko kuna ba pesa ba tuna demisa ka loso na bilemo futa kwi ba na loko eloko ezate mon frère vérité ya koto yo voilà donc bato baza na kata dynastie baza ba légende vivant bato tout ba cha ba œuvre na bango na musique congolais o bato bayoka bango na baba bato bayoka bango ba wengi on kabu wana na ninga ko sakana te po ba feke basalaka po ba bili basalaka bili fait partie na une grande nini oyo grande histoire ya animation ya mboka oyo voilà notamment celle Oscar m'appelle Ndombolo c'est Koimbiko bina partout na ba orchestre tout ba bina Koimbiko as artiste oyo as animateur masali nzembo za na 3 millions ya kotala boy ya visibilité mais to lobela ngote voilà basa ba noko ba pesa ba tout so ba fanda boy envia wenge BCBG oui envia pe maison mère OK ba noko ba pesa mutoki na bango pour le maison mais on est télé bana ndenga ba facilité OK donc le pas de aro fula mututé na kata dynastie nzambe c'est a fula mais le padre bango ba lobi que Sankara lobi que le padre azo fula le padre fula mututé na kata parce que ba yebana déjà nzamba fula bango po babotama na talent na bango réel OK ana poso fula mututé na kata ya kata dynastie ba noko déjà basala ba preuve na bango oyo yo mokili yebi ba yende ko cha musique ya Congo poa OK bango nde bakoyoka motema pasi motema likundu bani ba déstabiliser dynastie gouvernement na yo panze biloko ya ya to leka basa yango système ndeka sumbinien akoseli ba petit ba petit wana eza mabe olingi numéro combien po bato bapona Gigal fait le jeu d'abord un mètre pas comme les autres. Tu vois makambo bien si ko bango balingaki nini projet wana et récité faire golo ça a féliciter bato ba go benga ngo union sacrée oui eloko eza union nzamba bi côté bato mbale bazali ngana za eloko eza sacré za la sacralisation voilà eza na bénédiction comme kitoko mais comment payer union sacrée faut muta vivre ya voilà il faut muta maison mère ya il faut muta ya baisser déjà ya quartier la te pas ya latino kutu baisser déjà na wenge latino ya voilà bata zaiko faut ba ya voilà eza ndenga moko cash abengaki bato lamuka voilà abengaki bato ensemble voilà abengaki bato belé po ba ko sala basala union sacrée voilà mais les pas da ko sala union ya kotombola nkita ya musique ya Congo keneli kolo bato basangani wana baza bato bamarka histoire ya musique congolais mutu lokwa noko lias baso bamise boni na maison mo mpo babalongola biloko lesimba te mutu lokwa mabia la mansanga nakolela yaya deuxième mise ni alongole la maison Olivier Gout bon chanteur mais pourquoi faire les biso te faire les golo Gout ba changer ba couleur to ba faire ba bonbon nani oyo bonbon fifi bonbon ni ne simbaka te faire golo il a pensé ya kochaka musique ya Congo pour amoni ke bandeko nanga o bana makambu to sangana eza album na ngai mena bengi bango bacha banzemo poto tombola toujours culture congolais et moni sa malibanda où est le problème eza ki motema mabe eza campagne de déstabilisation yango beso to pameli yango milimo mabe Sankara loko oyo ya kosala il faut que nous sala campagne ake nous sala promotion ya vente ba billet ya Zénith ya vente de l'enfinda bientôt là musala ya kosala yango wana atika camarade ki mukolo bopeta pala ki binda ba mona bino te ya uti na mai ndombe ya uti so na ba Congo bokutanela wa voilà po boluka ben kaité voilà vous comprenez donc mboka oyo faut tebisaka bato bazo ba projet pour na ko tombola nkita faut tcha bango maboko azana
projet dynastie ça projet pour nuire musique congolaise. OK. Il y a un monde faut télé mais là bon on te biso bango rendez-vous le 7 novembre. Équipe tout pour monde na dynastie pour mona bango na casino. OK. Muta kufa to mone mais ça pèse Argentine coupe. Ya ndenge faire ko pesa biso honneur ya musique congolaise partout. Musu bango lo ba faire amonika ko kana ete nga diembela ba master na ye. Yo ba sera force. Yo be faire ko ko ba sala tout que azale loko te na mboko. Tout solo ninga logique. Tout solo la. Tant ba pesa ka bill school pour faire tika la yolela. Faire produit par général d'Abiga Mutama ça. Ça c'est interdit simba de. Yo ka be ngote elenya kolobana yo ela timzoto. Eko miro musu ninga zana ba vie ba côté là yi. Ne pesa ka moi. OK. Mais faire muta côté là était art na ina talent na yi. Na nzambe na côté là yi. Voilà. Faire que la asala qui est derrière ton maboko pas mais maman stade tengana nganze ma papa bakarda chez maman na sanze mo manze mama faire to betre biso jijima awa okitala sima zonga moto bato batali sima masali dazonyi batu faire asala ba chef d'œuvre asala rabi logo tel wa milinga likaya eko ke na mopepe oko saleka te ko saleka telema to kangai oh atelema reveso zo kosa ya telema de c'est talent nengo ko kosa to kangi yo OK on comprendre faire que le muda faire que zo benga ba dite ba o chai pour faire que tu bête regarde mon chanson lyrique symphonique musique classique il y a 18e na 19e à harmoniser na ki lelo après ça ba et ça l'honneur à Congo te o aza chanteur akelo la défi on a faire ba kanga na sali concept à homme acoustique à percevoir à modifier musique na pesi ba na ta ndako na yo lata bien filmé yemba boloba bozanga na balard yemba na ndako na yo yemba tshela ba ya bongo mais c'est un des ballons d'or qui sont là longo des ballons d'or mais qui sont là gazu coupe na Espagne ezanga na Italie na Portugal mais ça ko longo na défi wana azua na Argentine voilà ça ndenge mo longo na homme acoustique longo la musique lyrique symphonique ya awa otasoko bimalike ma abibina pe boza single d'or te mis faire soko biloko na to lega mo déjà faire biloko na tout biloko mayuya to moi lelo bakangi biloko Hades bango mo souté ba betina nino bazui kalezaki bano streamer bango na Hades siko to ba snap ba comprendre biloko na bakangi chotu ya mafia OK moi muta zui azuite ba betina nino bazui ba beta kutu na art eli bazwani parce que loko to ba pesa bango Cristiano na Messi atali na foot bazwate yo yembina na art eli te loko zuite eza soni pona Congo o yembena impokora rien papa wana to kana ko mutu te poko assez loko te faire ko yemba bango nde bazana na album muna bango ko leka bango tout voilà pour bango bien faire ko yemba bango ko leka bango tout bazawana pour ana voix ana ba potentialité yende art vous comprenez un maître supérieur yango moni ba ya ba banga yango moni ba benga fait grand chanteur OK akoya na orchestre bina traumatiser bina pandiango est-ce que l'andake mission mo jeu d'été ba sala dina Virgin Manganga au jeu d'été lobiki faut ba artiste beba pe ça ba 10% par rapport bangonde batu ba fongola nzela mais to boss na ke faire ça ba musu test na libanga ba yoki ba comprendre que majorité oh oui ayepe kara ayepe nini yo test pe na zamba batali ninga nyo yemba bo fo bana okamula loketo kitoko côté balinda bazala ka poa akena ah ba bisa sana côté kende côté balinda bazala poa ah comprendre si quoi kende orchestre mo ba côté là et amoni ce qu'on fait dans état d'esprit là solide il y a vraiment orchestre na banzango mon colo orchestre benga faire ligue des champions toute une compétition européenne à bagis empereur c'est pas solo oui image ça ba tia ngoko ba 6 années nango OK ba 6 années nango on comprend image yali ezali on comprend que ba faire gol ba kosa la histoire ils ont marqué histoire de la musique congolaise faire gol yo robeta na casino de Paris aponi yango pona grandeur nango te aponi yango pa marquer histoire voilà mutu na mokili faut tiga histoire batabule ba tiga histoire Maman Betty Masigi na tiga histoire ba père de la musique congolaise vient biso Calé Jeff atiga histoire ba docteur Nico Kasanda ba tiga histoire sur le pas de na talent na potentialité za nango il faut atiga histoire histoire bani na nini na chaque orchestre to za na Congo o ka faire azali OK faire même nuance na animation ka yoka nuance faire OK ba musicien faire bana ba potentialité ko le ba leader bele ba tshaka makele la ba ko emba ko le ba leader wana bosu ko emo le pas capitaine de musique africaine. Robin Alobelo Morabi azara fier pour bima na wenge mais ça le seul musicien wenge ozo pe sa fierté na wenge na 24 millions de vues. Mais ça le seul musicien o ba yembisa na wenge vocal mo sala ka honte wenge tilo soni pas faux chanter. Asala ba million abeta bla mata nzeta kitata. Abisa ke lo mo nzeta kitata.
Faut chanter, on va chanter dans Congo. Et d'ailleurs, on va chanter. Ah, il n'était pas mouillon, mais gauche, la guitare, ça bien. Oh, il y a un mutu wa mundi bi ona kuma mutu mundi za kuma ba congolais ya ngote o mona mutu moko boy faut chanter a renier ba kenano ba mema na concert ngo ya contamination ba tikela rideau a beta enlever les rideaux ba lever les rideaux za enlever les rideaux ye ba so rideau ba tika ba memi le wa ngulu oh ta soni ozo ba ke oh za honneur ba memi ngulu eza honte ya mouvement wana oh peut côté ka ko cracher les côtés ko cracher les sanyo ba faire ba liela OK liboso te OK ya za 12 partout oh ya za 12 ya nyonso areni terrain ngwa boka ki nzete bana mata kita ba faire gola ba fait partie de une grande histoire mboka wa imana fan congolais ye ko ta ke non fan da on ko ta futa ka baye tano faire na les gars somi na lupango fanda et la bola guitare auto fanda bola saudi ose ke zo mbo abimaka we ose ya osé mbongo ekokite ya lekate boyo tsoma mnore mwasi ndeni kasa do liye boy kaka shan ya osé mbongo ekokite ya mardi oza be opesa mbongo le 30 oh ndo yo ga ya longwa kasa longwa ya komona ba eni poto somba ko ta vanda ta fe pera tala wana ku kwa ntombolo salama be to sala bien boto so luka ko ta ko somba to monika to somba bozo to ko yeba lokatera za ah les pas dans son migato ya boy mundibu ozala fana na mode mo ya ofeli asali fana na mode mo ya ofeli na ebisi o faire sala ba preuve belé yango moni noko nga fana na wana ebige noko aza musique ayebi na motema na yebi les padre pour ko beta na wengi abetela ka moto mo vocal kwiti ba pia yi eza pas ta la faire aye ko la faire na kikoso mayemba wa faire te ayo la faire rapide na kikoso papa ozo yembo ozo panda sala ba mabe ya gouv mabo ebitike ba mise bele mo batoni na boketse ba yekoli ko yemba na kikoso na école surtout ba école l'état ba laiki ba ete kinani abana ko ganga butuna moyo fungola vuo ko fungola nini za relo fo bota manango voilà ils a talent faut dans la réel ko bota manango ni ko ganga na ko mbrier ba donc en mutu moto ko betama sona bangote ce sont des facochères des bouffons OK bato baza ba détecteur ya faire rigolo mais ce sont des fanatiques de faire rigolo en secret voilà to betama sona bango douter voilà goufle gola to diko beta kutu masolo na bangote goufle gola to mo kende vraiment na suke mission na biso na mokola lelo na ebité bandeko ba rolanda yo par rapport ya concert ya Harmonie na et plutôt par rapport ya concert ya Casino de Paris bandeko ba excuser Casino de Paris le 7 novembre bandeko ba rolanda yo ba golo parce que habito lembaka te pona ko sala la promotion na yango pe sala kitoko na faut ko rappeler pe batu mususu ba rater concert na Tanzanie pour no betango de oh mama concert ya Tanzanie ça suite à manque avant ta ba billet politique a bolo belango bino za ba tueur de mensonges bolo belango que to teki 18 billets ba teki combien ba billet to teki zaki ya ba 20 o ba teki ba monta le coûtant to teki te ba to ba comprendre que pour interpréter ba nzemo na libomo na autotune ba bona bango somba à cause de la COVID-19 OK pour Avani abeta ki samedi na dimanche abeti na Zanzibar abeti na Dar es Salaam le coûtant suite à manque ba billet aboko ta message na ta page ne pas dire que sopa il faut faire un message excuse donc producteur quelqu'un na biso moi likolo na Côte d'Ivoire pour faire to beta na salia to beta na Sophie Hotel sold out so fait to beta deuxième concert na salia Anou Mabou producteur a rempli ça qui était certaines conditions o yana ko lié biso na contrat ndeton concert to ko na date wana producteur a ko comprendre que moi mbilinga le pas d'ailleurs un message à esquisse vers ma fan OK ba to ba sela biso ba analyse voilà concert ba kimi ba teki ba billet ba salimpiaka ya moko producteur a ko poster na page na bité eza erreur na nga OK MTN pas le biga non eza erreur ya producteur moko za ki wana OK net ko changer date ko beta na salle ya François Luga to beta ngo za diffuser na page ya MTN Ivoire carton OK ba ça analyse muna ba betite ba ça analyse eza suite à manque avant ta ba billet suite à manque avant ta billet mais ça papa banganga ba kufi sous oui en fait ba africain ba yo comprendre moni loko to moni ba yo comprendre que kala ato bombi limé na sa meto muta ko ba éclairage ça kuna logique ba yo comprendre que ferry fallait ka moi mobile ferry ko la miteka mana Afrique muta
maintenant on est à moto. On met maillot. Si on fait musique et TKE. On dit monsieur faut flavo. Quand on photo na P-Square. Si on fait rappeler dans le Nigeria on a devant mais c'est Dangote mon TKE de musique na e. OK. Fait rappeler dans le Maroc moto TKE musique. Ne fait rappeler dans Yota. Na mboka Vladimir Poutine côté KGB là. Service renseignement russe. Mais faire un bêta concert récite total image na YouTube et ali. Yango mon affaire le me serve parle à ma place. Gouf le Gaulois. Moi na mayele. Oui. En tout cas, bandero ba Rolanda. Tonto lo bateno équipe ya l'autre ba kokite ba banyi ko tia message. En fait ba dero comprendre siko lelo nana za na bureau ya malamu na mutazala kana bureau ya mabe. Ngana lo ba ni ba bureau affaire melaka dia makasi. Biso to melaka dia mabamba melaka ni. Balo bapeka bazaka ba Kardashian bazaka Caitlyn Jenner ba bomi moki. Balo bango bazaka ma famille Kardashian Kylie Ali Kendall Ali. Balo bayango. Biso to ndimi to nola. Oui to ndimi. OK. Bino ba bayakani. To bayakani non mais to mayeli. OK. Ba tête bien faite bon. OK. Moutazo réfléchir sur ba makambo zo balana. Na dans vraiment cohérent. Na ba idée, na ba pensée. Pena ote artiste nga bien, on a obenga yo capter la musique africaine. Voilà. Papa obstacle. OK. Muta pesa ba du coup ya okanga suki na rotala ya potan orchestre même mu pharmacie. Et ça blague qui te fait railler pour balongo li carte ba pesier. Et ça blague qui te fait potan orchestre mo ba ça la fête à 6 mois. Et ça la té. Et ça là ngote papa. Voilà, merci, c'était la Gouf le Gaulois avec ses œuvres bandeko tout balandi Gouf le Gaulois. Na ba question na tuniote oyo za nango ngayo koloba olobi et puis opesi ba remerciement na ni. La question ça que tout le Gaulois to s'abonner massivement dans la plateforme streaming c'est très important. To s'abonnement, to s'abonner massivement et tout ça la bien makasi. Tous les Gaulois rendez-vous jeudi na Matadi soutenir biso na moi oyo ali nango. Tala musala to ko sala ngana to za ba fanatique ya l'EHPAD. Nous sommes des Gaulois. Tolingi to teka artiste na biso à proximité province par province. OK. Déjà ba Matadi ba bengi biso ba ko fera biso to ko kende équipe boko mona ngai. Fab Tari Kile to ko benisa musala kaka ya ba grand plateau ya ko teka artiste na so ko yebisa bango ba s'abonner na ba muska ya ko yebisa bango ba s'abonner na ba page officielle ya l'EHPAD pour esa la bien makasi. Tous les Gaulois linga biso soutenir biso na ba prière c'est très important. Soutenir biso financièrement.